dimanche matin, na tongo ya lelo je salue tous les frères et sœurs kololomingo na pesi mbote bandeko nyonso mokili qui se sont mobimba connectés baoyo baza na à ce biso service divin na singa na au mosala nom oyo ya du bule Seigneur Jésus-Christ. na kombo ya nkolo Yesu Avec la Kristo. parole tirée de 1 Corinthiens 1, Liloba oyo totangi na mokanda ya bakorinto moko na molongo ya misato ti na molongo ya 1 libwa Corinthiens chapitre 1 du verset 3 bakorinto ya yambo au verset 9. molongo ya misato ti ya minei Que la ya grâce libwa. et la paix vous soient données de la part Tika te Dieu notre ngolu Père et pe kimia Seigneur epesemela bino na nkolo na biso Yesu Kristo. Verset 4, je rends à mon Dieu de continuer l'action de Molongo grâce ya à mine. votre sujet pour la grâce de Dieu. nazongisi matondo epai na nzambe mpona kozongisela matondo oyo abikisa bino na kati na Yesu Kristo. Verset 5, en effet, Kutu vous avez été enrichis en lui de toute bosili de kozwa toute mingi parole et de toute connaissance. mingi na maloba nyonso na bobwanya nyonso. Verset 6, car le témoignage de Christ a été Molongo solidement sambo établi ya en motoba vous. pamba te litatoli na nkolo Yesu Kristo efandi mpenza solosolo kati na bino. Donc, d'aucun don, Bozangi la grâce likambo ata moko te na la kozelaka manifestation de notre Seigneur. komonisamaka ya nkolo na biso Yesu Kristo. Verset 8, qui vous Molongo mwambe donnera aussi de la fermeté akopesa bino jusqu'à la fin. mpe bopikiliki ti kino na suka. Je le répète. Nazongeli Qui lisusu vous, verset 8, qui vous donnera oyo akopesa bino de la fermeté jusqu'à la fin. bopikiliki ti kino na Afin suka au jour de notre Seigneur po te Jésus-Christ, na mokolo ya nkolo na biso Yesu Kristo vous soyez exempt de reproche. bozanga mbeba te, Fidèle est Dieu. bozala sembo epa Vous avez nzambe. été appelé à la communion avec son Fils. Ye abengi bino na mwana na ye na bomoko na mwana ne nkolo Yesu Kristo nkolo na biso. Louange et remerciement au Seigneur. Matondo Frères et sœurs, epa na nkolo na nous biso. sommes reconnaissants Bande mbali pe pour tozongisi la parole matondo de Dieu. mpona liloba na La parole de nzambe. Dieu Liloba na est nzambe esprit eza molimo et vie. eza pe bomoi. Et elle accomplit en ceux qui la croient. Ezokokisa na baoyo bazondima yango Dieu l'a ti envoyé. na nini oyo nzambe atindi yango. Je vais maintenant Nalingi lire kotanga une parole de salutation. liloba Frère Franck. na mbote ya ndeko Frank. Frères et sœurs bien-aimés, Bande mbali pe basi en Christ, kati na Kristo unis par l'amour divin, je vous tosangani na bolingo na nzambe. reconnaissance Napesi bino peza na motema na nga mobimba fait. mpo na mayo nzambe asali La parole de liloba l'apôtre Jacques ya ntoma Jacques a écrite. akomaki. Jacques 5, verset 13. Si quelqu'un parmi vous souffre, qu'il prie. Soki moko na bino azali konyokoma Il abondela chante ayemba louange. na azongisa mpe matondo. Nous entendons actuellement parler de beaucoup de détresse, Tozoyoka mingi sasa epe prières qui montent mawa vers mingi le trône de mpe Dieu. mabondeli ezokomata na kiti na Moi aussi, ngolu na nzambe. Ngai mpe à 90 ans, à 90 ans, j'ai été surpris. na 90 ans 90 ans Lundi nazisirprememaki 22 avril, lundi 22 avril j'ai été transporté à l'hôpital bamemaki ngai na hôpital avec des gyrophares. na ba gyrophare Dieu, na ngolu na le nzambe calcul makanisi biliaire infecté ah a pu être retiré bambuma oyo eza kati na makele na ngai et elongwaki j'ai pu rentrer chez moi. mpe nazongaki vendredi. epa na ngai mokolo ya mine Je vais bien. ya mitano naza bien sasa yipi. Malheureusement, je ne peux pas encore monter les Kasi 20 marches qui mènent à la salle. nakoki d'enregistrement. kotambola
ba bitape Pourquoi je vous demande à tous, tuku mibale yango wana et toutes les langues, nasengi bino de banso continuer à bana faire bankota nyonso confiance au boko Seigneur bana kosala confiance na nkolo jusqu'à l'accomplissement tikino na qui est bokokisami à notre porte. oyo ebelemi na Frères et ekuke sœurs, ndeko mobali mpe mwasi je molingami voudrais encore une fois souligner au nom nalingei du lisusu Seigneur kobeta mwa sete na nkombo na nkolo qui croient banso maintenant oyo le message bazondima divin sango ya bule et qui ne se sont pas arrêtés au ministère de kasi frère Branham, basuki kaka na mais lotomo ya ils ndeko sont Branham te aussi édifiés par la prédication, kasi balendisami lisusu poursuivent, na mateyi oyo ezokokoba vivent leur préparation. bazokobika kobongisama na bango Veillez le dire chacun pour soi. bosenzela koloba yango na mutu mpo na ye na C'est-à-dire enfant de la promesse. na lolenge ya Isaac ini koloba mwana na elaka na wana ndenge nabakisa est également écrit dans la parole. oyo mpe ekomami na biblia ya na liloba na Nzambe. Si la promesse soki du elaka retour de Christ ya bozongi na Kristo qu'attendre, eza kobumela tenez bon, simba makasi attendez-la, zela car yango elle arrive pamba te ezoya vraiment. ekoya solosolo. Que Dieu vous bénisse tous. tika te Nzambe Et en apambola bino particulier banso les traducteurs na bokeseni du monde entier. baoyo baza kolimbola na mokili mobimba Une Matei transmission. Que Dieu tozo vous bénisse. tozozela kaka Frère Franck. manso na bino ya bopanzi Louange et sango remerciements au Seigneur. apambola Je bino voudrais ndeko à Frank mon tour souhaiter nalingi mpe tous une très cordiale bienvenue ngai mpe natombela bino dans boye le malamu nom du Seigneur. na nkombo ya motuya ya nkolo na biso Yesu Kristo mpe kotalisa bino posa oyo ya motema na ngai De mon cœur, posa ya motema na ngai que nous ayons en ces jours une rencontre réelle avec Dieu. tozala na mikolo oyo bokutani ya solosolo na Nzambe Une expérience réelle avec Dieu. tosala libiki ya solo na Nzambe Célébrer la Pentecôte. tosepela kaka te mpona kosepela na Pentecote kasi tobika Pentecote Reçu ndenge commencement. basalelaka yango na ebandeli nasukisami Que ete si nous nous tenons dans la foi avec la bonne attitude, soki avec la bonne totelemi attitude na biblique, kondima na lolenge ya malamu na biblia promesse biblique, na kotalelaka bilaka ya biblia Dieu Nzambe accomplira, akokokisa confirmera sa parole. akotatola liloba na ye Concentrons-nous sur la parole. En ce totalela jour. solo na liloba ya mikolo oyo Je pourrais vous souhaiter la bienvenue à tous individuellement. nakoki kotombela bino C'est mieux. boye malamu na moko kasi na bino banso eza malamu Ça nous réchauffe intérieurement et nous réchauffe tika te mwa molunge extérieurement. Nous avons besoin du feu d'amour. eshofe biso tika te Gelé. molunge ya Nous likolo sommes eya trop raides. Nous sommes un peu gelés. awa toza nanu na malili kasi soki moto ya likolo eye ekopesa biso biyanu Baptisera ya kobatisa biso d'Esprit Saint na molimo et de mosantu feu. mpe na moto Le jour mokolo de la Pentecôte n'était pas un jour de prédication. mokolo na ou le Pentecôte temps d'attente ezalaki n'était mokolo pas ya un temps matei te de divertissement, eubie ngonga ya de discussion, kosakana ya kobendana mais un temps ubie ya masolo de prière, ezalaki ngonga ya losambo d'attente, ngonga ya kozela de préparation ngonga ya komibongisi kati na pour mitema recevoir ce mpona que Dieu koyamba a promis. oyo Nzambe alaki Et nous avons en particulier mpe grâce tozali au na ministère de bokeseni na lotomo ya ndeko Branham ici la brève annonce que nde nazoloba na Sœur mokuse Branham ndeko est Branham décédé le 12 et a été akufa enterré le 12 16. mpe Elle aussi est maintenant auprès du Seigneur. awa azali na maboko na nkolo mpe baanteraki na le Les 16 morts qui meurent dans le Seigneur. oyo akufeli kati na Kristo sasa yipi Nous n'avons pas besoin de pleurer. toza les na morts, posa ya kolela te bien au contraire.
kasi toza kolela bato bakufa te et qui avons peut-être encore mais biso baoyo toza nano toza pe na komekama. Nous ne sommes certainement pas tout à fait aussi bien lotis que ceux qui sont toza lisusu malamu te na baoyo basili kozala pembeni na nkolo. Frère Branham, par qui Dieu a mis la parole à la première malamu place. epai ndeko Branham o nzamba tiaki liloba kati na ye. Cela n'a pas convenu à beaucoup. Wana esukisami na bato te mingi te. Vécu des expériences, ils ont mis à la première place babikaki bibikamu iseli était cher et précieux. Bamonaki mikolo ezaki na mutuya mpo na bango kasi Nzambe atindi mosakoli liloba mpo na kobenga mwasi liloba ya kobima. Que dans l'Ancien Testament, toyebi ete na boyokani na kala liloba venait au prophète, ezali koya na basakoli ils apportaient la parole mpe bazalaki komema liloba oyo liloba bango bayambaki. Des prophètes qui auraient raconté des expériences ezalaki basakoli te babetaki masolo ya mabiki à qui Dieu avait parlé. ezalaki basakoli oyo baoyo Nzambe alobelaka bango bazali na boyokani na Nzambe. ezalaki baprofete liloba balobi makambo nyonso tu oyo etali lobiko na mokanda boyokani na ya kala ezalaka bato oyo basukumami na Molimo Santu bango bazali nde kosakola oyo tozo koyoka mpe tozomona sasa yipi. De près de 2000 ans, tolebi ke na ba mbula oyo 2000 ans eleki makambo ebele elobamaka que le chemin menant à Dieu zela oyo eza komema epa na Nzambe babebisaka yango ezalaki susu kosimba te kasi Nzambe atindi molobeli na ye liboso ete Kristo aya atindaki muyaya yambo po liboso ete Yesu na kozonga ya mibale ya Yesu Kristo libiki oyo ya monene oyo eza na mutuya yango nde esengeli ozala nano na boyokani na liloba. Pamba te Nzambe nde ndakisa oyo esengeli to mekola na makambo manso oyo ekokabola biso ntango esengeli mabiki. On peut voir les choses plutôt d'une manière ou d'une autre. Tokoki komona makambo kasi ntango etali mpo na liloba na Nzambe tokoki komona yango kaka bobele na molimo oyo epememaki bantoma na baprofete oyo akomona yango te na nzela Molimo Mosantu oyo epusaka bango à l'envers ou pas du tout. L'un ou l'autre. Oyo bakumona mususu. Nous ne pouvons voir et reconnaître correctement. Biso singeli komona pe ko sosola ete liloba na Nzambe eye e bafungoleli biso yango na molimo na Nzambe. A fait la promesse. Pe Yesu apesaki elaka ke Molimo Santu akoya nous conduira akokamba biso la vérité. Na bosolo nyonso. Azoloba na tina ya Molimo Mosantu lokola motangisi akolakisa bino maiza koya akozwa oyo ya ngai epe akosakolela bino yango. Jean 5 verset 15. Les lettres d'envoi disent ensuite Tam mosusu ntango nyonso mokanda ya kotinda elobaka boye oyo aza na matoyi ayoka maye Molimo azoloba na mangomba. Le message est adressé à l'ange de l'église. Sango bapesi yango na angelo ya eklesia. De chaque écrit d'envoi. Yango nde ekomami na litindi. À la fin
na suka on ne dit pas que celui qui a des oreilles pour entendre. Bazo balisusu teke o azana matoyi ayoka maye angela zo lobate. L'esprit. Bazo lobake o azana matoyi ayoka molimo o ezo kolba. Et n'entendons pas l'homme. To yoka te to mona mutute o nzamba zo kosala lokola eluku. Tozo yoka liloba o ifungwami na molimo. Tozo zela tozo molimo na nzambe kolobela biso. Tozo koyoka molimo na nzambe kolobela biso. Nous voulons quand même nous occuper en détail de l'expérience de la Pentecôte. Tolingi penza kokota na modindo dans la mesure du possible. na libiki ya Pentecôte. Brièvement Na mwa mukuse na mukonzo oyo na kati na makomi oyo ndeko brana malobi à ce sujet. na tina likambo oyo. Car je sais qu'il y a des points de vue différents. Na yebi ke Baptême komona ya bokeseni ezali ebele likolo na libatisi. Si nous voulons Soki tolingi vraiment faire cette expérience kobika libiki oyo na nzambe de jour, nous devons être prêts na mikolo mibale esengeli tobelema de côté toutes nos propres eaux. totia pembeni lulenga na biso ya komona. Nous devons être prêts à dire Esengeli toloba na nzambe ete iyo de Dieu liloba na nzambe avec notre cœur. na motema na biso. Ne s'adaptera jamais à toi et à moi. Nzambe akomi kokisa na yo te na ngai te. Biso esengeli tobitika Sinon, ye tokokana na likanisi na ye pamba te ekosimba te chaque communauté, na mangomba nyonso croyance, na mukondima nyonso faire entrer Dieu d'une manière balingi kosala ete bakotisa nzambe na bamanaka na bango. l'église de Dieu. Kasi na eklezia na nzambe L'inverse. ekosimba Ce te. n'est pas nous Ezali biso qui te essayons de faire entrer tozokoluka ete tokotisa nzambe na manaka na biso. c'est Dieu Ezali nde nzambe qui nous fait. ye nde mutu azokotisa biso na manaka na ye. C'est la grande différence. Wana nde diferensi munene Nous en rendons peut-être pas compte pour le moment. tozomona yango te, La différence est vraiment kasi bokeseni ezali solosolo munene. tous faire du commerce religieux. Biso nyonso tokoki kosala mombongo, Mais l'église de Jésus-Christ, kasi eklezia na nkolo yesu kristo là, ezali bobele il bipai wapi ye azoloba en tant que chef, lokola bokonzi il marche epai wapi ye azotambola et donc où il peut se révéler. wapi akoki komifongolisa epai na biso mpe kolobela biso. Le verset 3, Nalingi kotanga molongo ya misato chapitre 1 des actes des apôtres, na mokapo ya yambo ya misala ya bantoma na nzela molimo santo. du verset Acte 1 molongo ya misato. après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant, Nsima na ye konyokoma donna plusieurs amimonisi polele à eux pendant na 40 komitalisaki epai na bango mikolo 40 des choses kolobelaka bango makambo ezotala bokonzi na nzambe. verset 4. Molongo ya minei Comme il était ensemble avec eux, il Le leur col- commanda de ne point s'éloigner de Jérusalem. azalaki ozala na bango elongo ayebisa bango te batangwa mosika te na Yerusaleme L'accomplissement de la promesse bazela kokokisama ya elaka ya tata que vous avez entendue oyo boyokaka na ngai ses propres paroles. kolandisa maloba na ngai. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous Pamba vous te êtes baptisés Yohane abatisaki na mai kasi bino bokobatisama d'esprit, na molimo santu et cela dans peu de jours. wana pe na mikolo mingi Ces te. jours-là, plutôt. Verset 6. Ceux qui étaient réunis là lui demandèrent Molongo ya motoba balobi batuni ye ke royaume. mokonzi eske na ntango oyo nde okotia bokonzi na Israele. Il ne vous appartient pas de connaître les Ye ayoyebisi bango ke etali bino te mpo na koyeba ntango na ngonga oyo tata ye moko ati. autorités. Verset 8. Molongo ya mwambe Mais kasi
recevrez bokoyamba la puissance. nguya Il sera venu sur vous. tango mulimu santo akoya likolo na bino botikala banzenene ke na ngai na Jerusalem Et dans toute la Judée, pe na Yudei Samarie, pe na Samaria jusqu'aux extrémités. ti kino na suka na ekeke. Verset 9. Molongo ya libwa Après ces paroles, il fut nsima na maloba oyo uni atombamami na miso na bango à leur vue. na miso na bango. Verset 10. Molongo azomi Et comme il le suivait encore du regard, tandis qu'il montait au tango ciel, ye azalaki komata bango bazo kotala ye na miso na bango. près d'eux. Verset 11. Molongo azomi na mibale On dit, homme de Galilée, pourquoi vous tenez-vous debout en regardant vers le ciel? angelo balebi na bango ke bato na Galilei A été nini yango botelemi ya kotala bino oyo azokende viendra oyo bomoni akei na lola akozonga lulenge moko bomoni ye aza komata ciel. ndenge amati na lola. Tout d'abord, cette parole juste na yambo liloba oyo que le Seigneur Jésus, awa nde nkolo Yesu Kristo son discours d'adieu au ciel. alobi maloba ya suka epa baoyo ya ye, Parole maloba ya suka prononcée oyo atatolaki parmi les siens, epai ya baoyo ya ye sa montée au ciel liboso ete amata na lola contenait non seulement l'ordre de mission, mais aussi ezalaki kaka motindo ya mosala te directement avec la puissance d'en haut, afin de pouvoir exécuter correctement cet ordre de mission. ape ayebisaki bango po bazela nguya po te basala mosala oyo na nguya na Nzambe. Biso tokosala mosala oyo te ya bule bobele Nous avons été soki tolati pe nguya oyo ya Nzambe. bien, Boyebi yango malamu peuvent répondre, bato bakokopesa biyano mais mpona mituno ya bumutu, kasi oyo Nzambe esengeli apesa biyano mpona oyo etali ya bule ne nous sont donc d'aucune utilité. oyo ya bato eza na motuya te, Font pas, ezosepelisa mpe biso te, du moins pas à long terme, mpe peuvent nous sembler nous aider. ekoki komonana malokola elekisa esungi biso, kasi ngonga ekoya Il ne suffit pas que les hommes répondent. oyo tokondima te lisusu ke bato bapesa biso biyano na mituna boyi. Et ce qui est beau, Oyo ya kitoko la réponse de Dieu, na mutui na Nzambe c'est qu'elle ne consiste pas encore une fois en parole, ezali bobele na maloba te en acte. mpe na misala. Pentecôte. Na Le Pentecôte, Seigneur n'est pas descendu pour dire oui. kolo akitaki mpo na oyebisa bango te eyo lokola nalakaki na kotondisa bino na Molimo Il Santo. n'y a pas eu une fois de plus la répétition de E la promesse. bozongeli ya elaka ezalaki susu te, L'accomplissement de la promesse. ezalaki bobele bokokisami kosalama na elaka S'ouvrit, lola efungwami, descendit, Molimo le feu de ekiti, Dieu moto ekitaki sur chacun d'eux. likolo na moko na bango, bandemo na moto, Par le feu, ndemo na moto rempli ezali likolo na bango, bango nyonso to batondisamaki na nguya Molimo Santo. parole, mais une réponse. Ezaki maloba lisusu te, mais ezaki eyano na bosolo. La parole est devenue réalité. Liloba ekomaki solo Ainsi, avec Dieu. de bongo na Nzambe. Bien que le Seigneur Kolo était annoncé comme Messie depuis basakolaki ye lokola Mesi ba mbule ebele. est venu Tango Molimo eye Marie, likolo ya Maria, parole, liloba ce moment-là, na tango wana cette chair ekomaka nzoto, est devenue réalité. ekomaki solo. Ont été Bilaka résumés. bayesango mokuse Le Rédempteur mosikoli qui avait plutôt été promis tant de oyo balakaki bambala na mbala aza komitalisa wana liboso na bango lokola solo. Dieu a toujours un résultat. Liloba na Nzambe ezala kaka na eyano. Qui se rapportait au Seigneur Bilaka oyo ezalaki mpo na nkolo ezalaki kokisama
kati na ye promesses bilaka se rapportent à l'église. oyo etali eklesia ezokokisama Et par na l'église. kati na eglize mpe na nzela na eglize Nous devenons l'épouse parole. nde bongo tozokoya mwasi liloba En question en ce moment. Et les gens pensent qu'ils sont yango nde mutu ya lelo ebele bazokanisa bazali mwasi libala zoka nde bongo te eza bongo te eza bongo te na mbala lisusu tozali mwasi na libala tango liloba ya elaka ekomi bosolo kati na biso mpe kati na ngai wana nde tokomi épouse parole était la parole. ye azalaki liloba akomaki nzoto polo akomi na baefeso boye abi libomba mio na Kristo kati na eklesia Efesiens 5:32 Kristo na eklesia baza bobele eloko moko ye aza mutu biso toza binama oyo eza kosalama na ye esengeli mpe elekana mpe na biso et c'est ce que nous devons reconnaître wana nde esengeli toyeba na poko na lelo ekota na mitema na biso solo toyoka mutuya ya kutondisama na mulimo monsanto que nous restons indifférents totikala au Seigneur. indifférent toloba o nkolo tondisa biso na mulimo monsanto Ou prier soki ezali bongo ya kobondela bongo ne se passe rien. eloko moko te kosalama te kasi Nous faisons soudainement kasi soki tolobi na pwasa au royaume des cieux na bokonzi mpona kokota bokonzi que l'un devient plus bruyant. nalobi te ke moko balakisaka bampiko na ye banzunzu na ye te Violence au royaume des nayebi tosala makasi mpona bokonzi na nzambe par la foi. me tokoki kosala yango na kondima De Dieu, manso na nzambe si tokomaka na kati na yango bobele na ntina ya kondima Seigneur parle, ntango nkolo kondima eutaka ntango nkolo azoloba suivi oyo bayoki miraculeux, balandi bikamwiseli 100 fois, aussi bien qu'une fois. Si ces signes soki bilembo oyo miraculeux ya bikamwiseli suivent pas, ezobila bino te vous ne croyez pas, elingi talisi tondimi te doit nous frapper une fois, wana esengeli tuta biso na mitema et une fois. esengeli tuta biso na mitema Cela doit pénétrer dans notre cœur. yango esengeli kota na mitema na biso Alors, mpo boye constaterons tokomona ete qu'il manque quelque chose. tozozanga eloko Me permettre aujourd'hui de lire quelques passages de la nakomi napesa natanga makomi moko ya ndeko ya frère Branham série 2 numéro 6 Pourquoi cet esprit a-t-il été donné? mpo na nini molimo santo epesemelaki Jeffersonville, 17, 12, 1955. lite ya frère Branham Jeffersonville Du baptême du Saint-Esprit, je commencerai par la page 17. nakobanda na molongo ya zomi na Page 17. sambo Eh bien, citation, nous le disons dès maintenant. tozoloba ngo sasa yipi Nous vous le montrerons plus tard. epi tokotalisa bino yango nsima Seuls bobele qui sont bobele remplis, baoyo batondisami na molimo santo enlevés. bango nde bakunetwama Déjà, cette phrase elobeli oyo est l'effet d'une bombe ezali likambo ya bombe moko de l'enlèvement. tokomi pembeni ya enlèvement Et c'est ce que nous attendons tous. yango nde tozozela biso banso Mais pas que nous attendions en vain. eza te tozozela na Nous pamba allions chercher l'huile. tokei koluka mafuta te ese eleki ntango nde yango oyo L'huile de l'esprit dans nos kotia mafuta ya molimo santo kati na biso d'expérimenter Dieu de cette manière. ezali bongo kobika nzambe na lolenge bongo te Nous permettre, nzambe apesa biso nzela mpo tobika batango na ye oyo eh bien, nous le disons maintenant, tozoloba sasa yipi nous vous le montrerons plus tard. epi totalisa bino yango nsima Seuls ceux citation bobele remplis du bobele baoyo batondisami na molimo santo
enlevés. Bango nde bakonetwama. D'autres morts Baoyo bakufa ont ressuscité bakosekwa 1000 ans. sima na 1000 ans na nkoto yoko. Les personnes remplies de cet esprit Bobele bato batondisami na Molimo Santu bango nde bakokende na konetwama. nous a donné le Saint-Esprit. Nzambe apesi biso Molimo Santu. C'est une parole très sérieuse. Ezali likambo ya mutuya. Prendre très au sérieux. Et nous sommes reconnaissants pour toute révélation. Toza pe reconnaissant pona manso Nous sommes reconnaissants mystère nyonso tu pour voir Jésus-Christ, dakomona le Yesu Kristo lokola nkumu na bankumu divinité. pona bonzambe na ye. Reconnaissant Tozangi dans kuzongisi matondo na eleko ya suka frère Branham, ndenge ndeko Branham azoloba de Dieu, libombami na bonzambe elakisa biso uta mukanda Genèse tikino na Apocalypse mukanda suka. mais Kasi nous connaissions, soki toyebaki ba mystère oyo nyonso, nous avions toute la foi nécessaire. soki pe tozaki na kondima oyo esengeli tombola bangomba, Là, nous allons droit au but. wana La parole de Dieu toke na est mbala moko répandue bolingo na Nzambe par le Saint. esopami na motema na biso na nzela Molimo Santu. Dit la parole de Dieu. Nous pouvons faire tous les Wana nde liloba Nzambe elobi tokoki kosala makasi nyonso qui arriveront pas. tokokoma te. Ma lecture. Citation. Tika ngai nakoba na litangi na ngai kolandisa makomi Pas converti, nano obongoli motema te n'avez pas reçu le Saint-Esprit. ntango yo oyambi Molimo Santu te Croyez en cela. ozondima yango. L'Esprit Molimo Santu vous a parlé. alobeli yo Vous avez confessé Jésus publiquement. otatoli Yesu liboso ya bato. Donc, on peut donc témoigner de Jésus. Okoki mpe kotatolo na Yesu, On peut le suivre. tokoki mpe kolanda ye. Mais la conversion Kasi kombongwana ya moto encore achevée. nano esukisami te. Dieu n'est appliqué son sceau Bobele soki Nzambe ati ndanga na ye likolo ya moto oyo sur cet homme. Et c'est pourquoi de tina yango à l'église d'Éphèse dans le eklesi ya Efeso chapitre, vous avez na mulongo ya minei alobi botiamaki ndanga ya Molimo Santo pona mokolo ya lisiko na bino. et 4:30. Il nous dit ici, citation, Ephésiens 4 verset 30. vous n'êtes pas convertis, Nakulanisa makomi obongoli nanu motema te reçus tango yo nanu ozwi nanu Molimo Santo te. en Jésus-Christ, Tozondima na Yesu Kristo devenus croyants. tokomi bandimi Nos péchés sont pardonnés. masumu na biso elimbisami Frère, eza solo ces Écritures disent mpo makomi elobi yango au Seigneur, crois au Seigneur Jésus et tu seras e sauvé okobikisama ta maison. yo na libota na yo. 16:31. Mais ici, il Acte s'agit d'un peu 13 plus 31 de kasi simplement awa ezali koleka wo wana koleka kondima wa bongo de faire en sorte awa esengeli te de reçoivre la confirmation kondima na biso ezwa litatolami ekute epa na Nzambe atatola kondima na biso. Romains 4 que Dieu Toyebi likomi ya Romain 4 la circoncision ke Nzambe apesaki ngenge epai ya Abraham. Ezalaki nini? signe extérieur. Ezalaki elembo na libanda Sceau du Saint-Esprit, nanga ya Molimo Santo epesemeli biso sachons mpo te toyeba ete et puissions savoir que epe te toyeba ete Nzambe andimi koboleli na biso kondima na biso nous tournions mpe vers lui. tobalwisi elongi na biso epa na ye. Si par exemple Soki ndakisa nous sommes baptisés dans l'eau, tobatisami na mai na kondima notre démarche d'obéissance, ezali etamboli na biso ya botosi epai na Nzambe. mais la réponse Kasi eyano na Nzambe que les cieux s'ouvrent, lola efungwama baptise abatisa biso son esprit. na molimo na ye. Réponse divine Eyano na bule marquera ta conversion et la mienne. yango ekotatola kombongwana na yo na ya ngai. Ne doute pas à ta conversion. Kotia tembe te na mbongwana na yo, kotia tembe te. Kotia tembe te na kondima na yo. Pas là. Dis Seigneur, maintenant je veux Loba na nkolo boye na lingi na ngai na sala libiko na yo. faire
cette expérience, nalingi nasala libiko oyo na yo, je veux avoir ta réponse. nalingi nazwa eyano na yo. À la page 18, Nazokoba na likomi Dieu ya litangi. nous a appelés par élection. Nzambe abengi biso na boponami. Heureux de faire. Boza bato na esengo te mpona kozalaka na bato oyo babengi bango bomo. Marquez-vous pas Bozomona te na poko na lelo l'envie dans votre cœur. posa kati na motema na yo, posa na motema na yo odike na lingi. Il doit y avoir une pulsion Esengeli mwa kusukuma, intérieure kusukuma ya kati na yo forte. ekoma makasi. On demande à l'auditoire, Ndeko Branham asengi na bao bazokoyoka. sentez-vous pas Bo- cette pulsion Bozoyoka ngo te kusukuma oyo na mitema na bino soit na poko na lelo. quelque chose ne vous dit-il Eloko moko te au plus profond de ezoyebisa bino katikati na motema na yo te na lingi Molimo Mosantu. Seigneur, Nkolo, je te veux. na lingi yo na motema na Ce ngai. désir Posa wana dans vous, eza kati na bino ce que Dieu a inscrit votre pamba te Nzambe akoma kombo na yo na buku na bomoi. avant même la fondation. Ya bomo ya mwana pate liboso te mokili esalama. Si nous faisons partie, Soki tozali na bato oyo kombo na bango t'étais écrit dans le ekomama livre de la na loi buku na bomoi ya mwana pate avant la fondation du monde. liboso na mokili te salama. Dieu Nzambe place en nous le désir akotia kati na biso posa wana, par posa wana avec lui na ye elongo, tozala na ye elongo libela et parce que nos noms ont été écrits dans le livre de l'agneau. po ete bakombo na biso ekomami na buku na bomoi liboso ya mokili salama. En nous, Nzambe azotia kati na biso posa wana ya ete tobatisama na Molimo Mosantu. Pamba te yango eza na mutuya mpo na biso. est-ce que c'est clair? Eza polele Le frère Branham, pour vous tous. wana nde mutuna likambo ya frère Branham. Besoin d'insister sur ce Naza na posa na beta basete likolo ya likambo wana te. utiliser de diverses Nzambe alobeli na biso na lolenge ebele, de manière évangélique. na lolenge ya kopanza sango, na ndenge ya doctrine, na ndenge ya bantoma. Kasi Nous avons une prédication toza na litei qui est justement adaptée à la Pentecôte. oyo esengeli ezala na lolenge ya Pentecote ya bokiti ya Molimo Mosantu. À Dieu. Nazongisi matondo na Nzambe Entendu que nous l'ayons entendu parler des mystères de Dieu. ndenge toyokaki kotalisa mabombami na Nzambe ya kobikisa bato na maladi En tant que prophète, lolenge mosakoli kaka te. aussi pour la Toyoki lisusu mpe mpona kobongisama na mwasi ya libala ya eklesia. appelée à sortir de Eza kobenga dénomination bato na ye babima na bibongiseli nyonso mpo te bamibongisa liée à l'appel à sortir. Et si nous ekangami na mbele ya bobimi le son de cet mpo esprit te tozwa ndanga ya Molimo Mosantu, tozala na bosikisiki bopikiliki kati na biso ete solosolo l'enlèvement. mpona kokende na enlèvement ou bien kunetwama. Je n'ai pas l'intention Naza na lulenge te de prêcher ce soir. kote na poko na lelo. Pas l'intention Naza na posa bobele l'accent mpona kobeta sete et paragraphe likolo mwa verset moko sermon de frère Branham. na ba Mateyo ya ndeko Branham. Père, Nakoliki ete Nzambe akotia mon cœur est dans le mien. na motema na ngai mpe na motema na bino Si posa oyo mpenza ya makasi que nous ferons violence eke tokosala makasi na bokonzi na Nzambe na poko na lelo tokoloba nkolo ezali mpo na biso oyo sali mpo na bandembali mpe basi de la Pentecôte. mokolo ya nkitela ya Pentecote. Nous serons tous dans la joie. Tokozala biso manso na On esengo, n'a plus besoin d'être affligés. toza na posa kozala mawa te. Tous ceux que le Père m'a donné Oyo nyonso tu tata apesi ngai seront à moi. bakoya epa na ngai. À tous, Baonso à tous ceux qui viendront à moi, je donnerai. oyo bakoya epa na ngai na kopesa bango Molimo Mosantu. Aussi est vrai. Wana pe eza solo. Dieu est un Dieu qui donne Nzambe azali Nzambe oyo apesaka de toute
quelque sorte akopesa biso makabo na lolenge kilikili du Saint-Esprit. na lolenge ya Molimo Santo. Seulement, je pouvais, citation, mettre dans vos cœurs soki bobele oyo nakokaki kotia na mitema na bino posa ya kozwa libatisi ya Molimo Santo du Saint-Esprit. Il n'a pu prêcher que la parole. atei kaka liloba te Laissé à Dieu et aux hommes. atiki na On sent atikaka liloba te aborder ce sujet avec légèreté. tomoni te alobi liloba oyo na botawa te Le sujet atili mokonzi oyo oyo aza kolobela na motema na ye mobimba bien mpo na bolamu ya libota na Nzambe préparation de mpo na l'Église. bobongisi na eklesia Jésus-Christ, ya Yesu Kristo. il n'est pas venu avec une bonne proposition. Aye na elobele malamu te, Avec la nécessité divine, aye na bosengi ya bule expérience, mpo na kosala libiki nous devons simplement avoir oyo avant esengeli tozwa liboso ete tonetwama. 21. Citation. Page 21. Vous n'êtes pas encore scellés, Bino botiami nanu ndanga te, faites qui croire, mais lorsque vous avez réellement bino botiami nanu ndanga te, Saint-Esprit me tango ya solo botiami nde Molimo Santo wana nde, entre croire, parce que bokeseni ezali esprit, kobatisa na Molimo Santo recevoir réellement, pe koyamba solo libatisi ya Molimo Santo. illustrer cela par de nombreux exemples. Nakoki kolobela yango na mbandakisa ebele. Abraham Dieu, amonaki Nzambe, que la promesse qui lui avait été faite elaka bapesaka ye mpo na Isaac accomplirait. ekokisamaki, Au début, ce n'était qu'une croyance. kasi na ebandeli ezali bobele kondima, Quand c'est accompli, kasi ntango ngongo ebetaki ekokisamaki kondima. et vécu la réalisation. Kondima ezwaki kokokisama na elaka pe Isaac azalaki, La promesse se tenait ou était là epe elaka ezalaki wana Isaac azalaki kotelema de Dieu. elaka na Nzambe. Donc d'abord là, Liboso promesse, eza nanu lokola bilaka croyons. oyo tozo kondima, eza na mutuya, Première étape eza eteni na yambo de kasi cette foi. na kondima oyo La promesse de Dieu na bilaka na Nzambe passer à la esengeli koleka na kokokisama ndakisa mosusu. celui qui croira, ces signes l'accompagneront. Alobi ke oyo akondimela ngai bilembo ekobila ye. Dire 100 fois que nous Tokoki koloba 100 fois ke tondimi na baguérison ya bokono, et que les malades ne guérissent pas. tokoki tia mpe maboke na babokono babikisami te. Eza kondima, Encore été eza kondima nano etatolami nanu te. une foi Kondima certes fondée oyo esalami sur la parole, likolo na liloba kasi pas encore trouvé ekutani nanu te bokokisami na yango. nous comprendre ces jours Esengeli tososola na mikolo oyo ete 12 paroles ke mwasi liloba elingi koloba de la parole bibilaka nyonso tu na Nzambe donnée pour elle oyo epesa mpo na ye, est adressée oyo elobama na ye n'accomplissement esengeli ekokisama ekoma bosolo elle. na kati na ye. Nous l'avons également souligné Tobeti mpe sete de ce dernier week-end. na weekend oyo ya suka awa. Dieu a fait des promesses. Le temps de l'accomplissement est venu. Ngonga ya kokokisa bilaka eye. L'accomplissement était le produit, c'était la chose même. Tango ya kokokisama na bilaka ezali likambo oyo, ezali mbuma oyo yango esengelaki nde ezala. Frère Branham dit, Ndeko Branham alobi, vous n'êtes pas encore scellé, otiami nanu ndanga vous te, ne faites que croire. tango yo ozaka kondima, Que vous avez effectivement reçu le kasi Saint-Esprit. tango yo okozwa Molimo Santo wana nde, Si le scellement, wana nde ndanga nécessité divine, ezali bosengi ya Molimo Santo. le scellement
ne peut se faire et que par le kotia mandanga et que kusala bobele na mulimo munsantu tokomona ete réception du Saint-Esprit est nécessaire. boyambi ya mulimo munsantu ezana mutuya Tous être remplis du Saint-Esprit. Esengeli biso nyonso totondisama na poko na lelo. D'attendre 10 jours. Toza na posa kozela 10 jours te. Et de nous mettre eza kambo tomi fongola tomi tika na ke nzamba akokisa liloba na yo. Ce n'est qu'ainsi ezali nde boye pourrait avoir part okoki kozala nde wana nde okozala na bosekwa ya yambo. Vous rend le témoignage si le Saint-Esprit soki Molimo Santo akoti kati na yo et puis apesi litatoli des paroles que nous ne pouvons pas facilement rejeter. ezali maloba toko kobwakisa boye te tobwaka yango boye te ezali maloba esengeli esala mosala elobela biso yo na ngai. Tout à l'heure entrer en prière. Tokokota na losambo kopesa nzambe nzela atondisa biso na Molimo Monsanto. Cela va se passer. Tomona ndenge nini ekolekama. Vous pourriez me le demander. Je serai alors. Soki ezalaki ngai mbele na yebi na napesa bino yango. Kasi soki nde nzambe tel qu'il le fait. Tolingi kotosa ndenge ya ndenge azosalela yango. Et imagination personnelle. Les choses seront toujours différentes de na makanisi na biso moko makambo kozalaka na bokeseni na kokisa na ndenge nzambe yazo kosalela. Ce sera différent. Et kozala na bokeseni. C'est très important. Eza mutu ya mingi. Citation. Maintenant le Saint-Esprit agit comme au commencement. Ça c'est Molimo Santo zo kosala lokola na ebandeli. Est uni. Ecclesia eza na bomoko. Et produit l'action puissante du Saint-Esprit. Il le faisait autrefois. Misala moko moko au commencement oyo esalama na ebandeli se manifeste maintenant. Ezokomonisama sasa yipi na lulenge moko. Ici il indique le retour au commencement. Awa ezolakisa biso bozongeli na ebandeli. Dans le premier et le dernier. Jésus-Christ lokola oyo ya yambo pe oyo ya suka azali alpha omega ebandeli pe suka. Il a agi au commencement. Asala musala na ebandeli esengeli asala musala awa na suka. Doit redevenir semblable. Pambate suka esengeli ekokana na ebandeli. Nemeli boseta sala bongo En tant que croyant. esengeli lokola bandimi tobika ekokisami ya elaka oyo. De la promesse de Dieu, mais en tant que porteur de cette promesse. Lokola bamemi ya elaka oyo oyo Nzambe alinga sala yango kati na biso bosolo na biso boyeto ndimeli yango. La promesse s'est ensuite réalisée. Elaka ekokisami ekomi bosolo. Et moi, Yo na ngai porteur tozali bamemi ya liloba na Nzambe. des promesses. Tozali bamemi ya bilaka na Nzambe. Pardonné, Dieu nous a pardonné. Oye sengela limbisa biso Nzambe alimbisi biso na makila ya mwana mpate. Achevé. Awa alinga silisa asukisa musala na ye. Répondre. Alingi kopesa eyano na Molimo na ye. S'ouvre. Lole efungwama. L'esprit. Molimo Santo asopana. Et si ce soir, Soki la poko na lelo. porteur de la promesse, Tozali bobele bamemi ya bilaka te kasi tondimi ete Nzambe akokokisa yango. la droit, Wana na tango wana nde esengeli ya. besoin d'attendre. Tozana tozala zala kuzela zela. Non, Sasa ipi Esprit Saint Molimo Santo azosala musala au commencement. ndenge na ebandeli. Ecclesia Est uni esangani et produit l'action puissante. eza kobota mbuma ya Molimo Santo ya Nzambe wana nde liloba. Et nous pouvons y voir un parallèle. Tokoki komona Chapitre 12. na 1 Corinthiens chapitre 12 verset 13.
nous avons tous été biso banso tobatisama na molimo moko mpona kosala bobele nzoto moko membres du corps. tozali biteni ya nzoto ya Yesu Kristo. Prenez une Bososoli mbala moko ete peut absolument rien faire. Nzambe akoki kosala eloko te soki biso toza te. Absolument rien faire sans les membres. Sans Akoki kosala eloko te soki biname ezali te. Akoki kosala eloko te soki nzoto eza te. Aza na posa na biso. qui racheter l'église. Na bai Justement, la tête de ye l'église. moto asikoli eklezia na ye. Ye aza mutu ya eklezia na ye. Alingi kosala mosala na nzela ya bandimi na moko na bango Manifester na kotalisaka nguya na ye. sans ça. Nguya na ye. Et pour cela, Pona yango besoin. toza na posa ya nguya ya molimo Il monsanto. s'agit en effet d'un royaume divin. Etali na bokonzi ya Nzambe. Dans ce royaume, Na bokonzi oyo l'action et la mienne ne sont pas nécessaires. mosala oyo ya yo na ya ngai eza na motu ya te. Demandez Esengeli kosenga Nzambe l'action bobele mosala ya ye ya molimo monsanto. écrit encore aux Corinthiens. Ya Paul akomi na bakorinto Donner, à l'un sera donné le don d'être. na moko bakopesa likabo boye likabo Il y boye. a la phrase récapitulative. Toza na phrase moko ezozongisa biso En attribuant nyonso wana ezali molimo akopesa na moko na biso ndenge ye moko alingi. Toza na posa ya molimo monsanto lui soki ye te les œuvres misala oyo ne, na ebandeli ne pourront pas ekoki te être accomplies. ekokokisama L'église soki ye te eklezia mpe ekoki kosala eloko te ekozala mpe bomoko te. essaie d'avoir des disciples et de les attirer à Bato balingi kozwa bato babende bango epa na bango, essaie d'avoir des gens qui les suivent balingi kozala na bato bazolanda bango, sous une seule tête. kasi Nzambe alobi bosangana na mutu moko. Tête. Yesu ye moko nde mutu. En tant que membre, Biso baso lokola binama tozomitika ete tosangana mpona kosala nzoto ya mutu ya nkolo. encore lire un certain nombre. Tokoki kotanga bapassage ebele Conclure mpona kosukisa. la Bible et poursuivons un peu notre. Tozongeli na Biblia tokoba na litangi na biso. Encore une fois, Tango mosusu molongo ya libwa un des actes ya mokapo des apôtres, chapitre 1, verset 9. ya yambo Ces paroles ya misala bantonga na nzela moyi mosantu. élevées à leurs yeux. Na nsima maloba oyo atombwamaki na miso na bango lipata eye ezingi ye. Ils le suivaient encore. Bango baza kotala kaka Car na miso disent qu'ils se tango ye aza kotombwama ti lola. vêtus de blanc. Bato mibale balati bilamba ya pembe babimeli bango na poisa Verset 11. Qui longa dit, zobe na moko homme de Galilée, balobi na bango bato na Galilei, pourquoi restez-vous là? mpona nini Regardez, botikali kaka boye kotalaka lola. Jésus Yesu oyo était élevé, oyo atombami na lola kati na bino viendra. akozonga na lulenge bomoni ye komata. Vu monter au ciel. Ici, Awa je dois m'arrêter un instant. esengeli na telema moke Fin na suka la première venue du Seigneur na suka boya ya yambo était sur le point d'entrer tango dans la gloire. akomaki na pembeni akota na kembo na ye Dernières instructions apesaki mitindo na bayekoli na ye. qu'il venait d'être enlevé du milieu d'eux. Zuka nde awutaki konetwama na misu na bango mpe abungi na misu na bango. Se tenait déjà là. Bato mibale batelemi wana balati bilamba ya pembe Faisait la promesse. bapesi elaka Son retour mpona bozongi na ye. vient d'être enlevé du milieu d'eux. Awutaki kolongwa kati na bango na poisa Il a disparu en un clin d'œil. alimwe na misu na bango L'annonce arrive. mpe Ce Jésus balobi na bango a boye été élevé Yesu oyo du milieu de bomonaki anetwami na miso na bino akozonga la même manière na lolenge moko bomoni ye komata ciel. na lola. Il s'agit ensuite
Donc, et ensuite, il s'agit de l'expérience dont nous avons besoin. Ezali tina, ezali lors de la seconde venue likambo ezali libiko toza nango posa pona bozongi na nkolo na biso Yesu Kristo. Na mulonga zome na mibali. À Jérusalem, de la montagne dite des Oliviers, qui est proche de Jérusalem et n'est éloigné que d'un chemin de sabbat. Na mulonga zome Jérusalem na mont d'Olivier ezamo musika. Tango ba komi na Olivier bamati na ngomba oyo bipai bazaki na bomesano ya kotelema Pierre et Jean, etc. Petelo na Jean mulongo zomi na mine alobi tout cela nyonso wana était là-bas de commun bazalaki wana na bomoka dans la prière. Na kokoba na bosambeli nalingi koyebisa bino. Je crois que c'est dans Luc. Nakanisi eza mukanda ya Luka. Qui se tenait dans le temple. Bible Luc elobi ke bazali na tempelo. Na molonga suka. Il demeurait continuellement dans le bazali kokoba. Dieu. Luc 24. Kokoba na tempelo yo bazalaki kokumisaka Nzambe. Ici, il se trouvait à l'endroit bazalaki na esika la colline dans la chambre haute où na il était assis ikolo na ngomba ya Olivier epai wapi bazalaki na temple makambo ezaki kosalama tout était mélangé. bato bazalaki ebele bazaki kokende kuna c'était souvent réuni avec Jésus epai wapi bazalaki ntango yiso kozala na Yesu Kristo mpona kozela elaka pas ici ou là dans un temple ou une synagogue, biso nous nous réunissons toza na temple te ata na synagogue oyo tozo sangana na kombo na nkolo Yesu Kristo na esika oyo alobelaka biso na ngolu. Nous ne venons pas seulement ici toyaka kaka awa te mpona koyoka koloba, tozoyaka awa mpona kobika kokisama na elaka na ye. Haleluya. Wana esengeli epesi biso esengo kati na mitema. Kondima ezali eloko moko boye eza eloko ya esengo kondima nayebisi yo ndeko mobali mpe mwasi soki olingi kotondisama na Molimo Santu na mikolo oyo kokanga nzoto koyoka makomawa te mifungola banda kokumisa ye kosanzola Nzambe banda kozongisele matondo mpona ngolu na ye osanzola ye mpona oyo asali mpona yo. Ntango ebandi okumisa Nzambe eyano ekoya pamba te kondima ezali te mpona kosengasenga. La Bible dit que on ouvre à celui qui frappe. Bible elobi ke bakofongola na oyo aza kobeta oyo azokoluka nde azomona nde boye tokoki komifongola na kati na mitema na biso. Ouvre grand ta bouche. Likomi elobi te fongola munoko no munene bongo natondisa yango biloko. Quand le cœur est plein, la bouche tango motema etondi biloko ekobima biloko ekobima na munoko. Tokoki koyebisa bino ke soki ondimi ntango ya message ya ntango asuka awa okende na enlèvement te. Il faut kondima na motema mobimba eke totiami pembeni mpe toyoki mbele na Nzambe ya kobima tondimi lisakoli toza na poso ya nguya ya bokasi na Nzambe mpo toyebongola biso na nzoto ya kokufa. Akoki kosalama ndenge mosusu te, tokoki koleka yango te. Soki yango te ekosimba te. Yango nde totangi awa bo nyonso to bazalaki présent wana bazalaki na kokoba na prière bazalaki koloba masolo ya boyi na boyi te bazalaki elongo kati na losambo makanisi na bango bobele na ntina moko
était la réception du Saint-Esprit. ezalaki boyambi ya molimo monsantu. Du Saint-Esprit. Il n'attendait pas bazalaki kozela eloko mosusu te. Deux ou trois choses différentes. Non, makambo mibale misato ekeseni te. Le même objectif. Bango banso bazalaki na lolenge moko ya posa moko. Aspiration. Bazalaki na lolenge moko ya kosenga. Basangani banso mabondeli na bango matiti kuna epa na nzambe. Nzambe apesa eyanu, nzambe pe ayanuli. Tous était rempli du Saint-Esprit. Banso batondisamaki na molimo mosantu. Est-il de nous ce soir? Boni pona biso lelo na pokwa. Où vont tes pensées et les miennes? Makanisi no ezokende wapi nawe ya ngai? Être prises sous le contrôle de Dieu. Esengeli ezala na se ya bokambami na nzambe. Quand frère Branham dit, ndenge Branham azoloba na film, beaucoup ont vu et parfois pendant le service de guérison. Ebele bato bamoni yango ntango mosusu na service ya guérison, ntango mosusu na ebandeli. Maintenant, je prends chaque esprit sous mon contrôle. Sasa yipi la gloire nazwi milimo nyonso tu na se ya bokambi na ngai mpo na lukumu na nkolo. Mulimo esengeli asala. Tous les autres esprits. Milimo nyonso mosusu ekanga minoko na bango. Na kombo na Yesu Kristo de Nazareth. Bobele mulimo santo elobela biso. Pe mulimo atatola maloba na nzambe. Molimo eza bomoi. Esengeli koma bosala. Et les biens. Nous sommes reconnaissants pour la parole de Dieu. Pona liloba na nzambe. Matondo pona bokokisami ya bilia. Pona bana Israël. Pour l'accomplissement des prophéties. Pona kokisama na bisakoli pona mukili mobimba. Pour la parole. Matondo pona liloba na lisakoli. Je vous dis. Pona yebisi bino. Pas tous à nous plaindre. Toza ya kumilila lela te. Rendre grâce. Tozongisa bobele matondo. Car si nous nous plaignons, pamba te so toza kumilela lela sasa ipi bangonge kuya makasi tozala ndenge nini. Aucune raison de nous plaindre. Toza na tina te ya kumilela lela. Nous parfois en le faisant. Makambo susu esengeli kosala. Soki lelo oyo tomemami na ekulusu. Tout ce qui voudrait nous mettre à terre. Nyonso tu elingaki kobwaka biso na mabele. Tolongoli yango tobwaki yango ekolo na Yesu Kristo pe tolobi kolo. Yo sopa makila na yo na ekulusu na Golgota. Osikoli ngai obyangi ngai pa na kombo na ngai naza oyo ya yo pe mpo na seko na seko. Soki tolobaki kolo oponi ngai opona ngai liboso ete mokili esalama esengeli kondima ogumbi motema no epa na nzambe. Eza te nyonso bikolo nyonso okolo oyebi ke ngai boye nzala ngai boye nazangi boye boye te. Tokobaluka kaka biso na biso toko avancer te. Tokotikala bobele na okoka au rond point. Soki totia nyonso tu na nkolo epi tondimi na kobongisama na yambo na bokonzi na ye nyonso tu ekosala mokolangisa mokano na ye eke biso totiami mpe na bokonzi na ye mpe na mokano na ye nyonso ekoleka ndenge ye moko alingi. Tango mobikisi akutanaki na likambo oyo na Getsemane na mai manso yelaka ye ezaka Petelo te kati Petelo alobi na ye oyo wana te yela yo te nkolo alobi pasolo azomona likambo bien emona likambo mabe te
Un chemin sans opprobre. Ya moni nzela moko liwa te makama te pasi te. Genre de chemin que toi et moi Ezali lenga banzela oyo na ngai tozolinga. quelque chose de complètement différent. Wana eloko Tu te. peux souhaiter ce que tu veux. Okoki kolinga oyo olingi. Tu obtiendras ce que Dieu a prévu. Okozwa kaka amen. Ozwa kaka nzambe abongisi mpo na yo. Je voudrais que tout aille bien pour moi. Nalingi te masa etambola bien. Préparé. Ndenge nini olingi komibongisa. Entrer dans ta vie. Nzambe esengela kota na bomoi na yo. Ni plus ni moins. Et Kolongola te kobakisa te. personne est éprouvé au-delà de ça. Akotika moto te amekama koleka na lolenge na Il ye. fera en sorte que chaque épreuve, chaque tentation, Komekama. chaque chagrin, que tout Susi nyonso to esukisama toko kosiporte yango. que même si nous disons souvent, je n'en peux plus, Sata tolobiko nakoka na ngai sute nkolo nakoki na ngai te. mais seulement avec sa puissance. Kasi bobele na nguya na ye. Si je regardais vers moi, Soki natali na mitaleli effondré depuis longtemps, mais mbele na kweye banda kala. Me tango nazotalela nkolo nazozwa bokasi na sika. Église, le peuple de Dieu, Alors nazomona libota na Nzambe. sortir avec un puissant message d'amour Biengi ngai mpona bima na sango et d'instruction. pe ya kolakisa. Nzambe Pouvait nous rendre akoki joyeux. kokomisa biso bato na esengo na sango oyo. Joie Soki esengo ya nkolo est devenir notre. ekoki kokoma makasi na biso. Je te le dis, il est écrit. Nalobi no ekomami boye. Louons le Seigneur. Et si nous le Soki tosanzoli tokumisi ye montrerait le salut de Dieu. kotalisa lobiko na Nzambe. Ne te contente pas pas avec des murmures et des Kosepela te na kolelelela na komunga munga. toi-même malade et Yo moko okoma malade. tes Nyonso tu wana gémissements seront aussi malades. nyonso wana ekozala pasi. Et que tu ne fais pas porter le fardeau à d'autres, mais que tu le déposes. Yo moko omemisi bato mosusu mukumba te kasi ozwi mukumba na yo otya kaka wana Nous faisons na se. tous la même erreur. Tosalaka libunga moko moko wana. Nous jetons notre fardeau aux pieds Tobwa de Jésus. kaka makambo mukumba na biso na makolo na Yesu Kristo. Prenons et le portons à nouveau. Tomemi yango Ceux lisusu. qui sont en dessous. Et puis topamboli na se lisusu. Et avant même de nous en rendre compte, nous les portons à nouveau. Totika te oyo tobwakaki na se tomemi yango lisusu. Tout ce que tu avais apporté. Oyo nyonso te omemaki. Toute notre culpabilité. Masumu na biso nyonso. Péché. Masumu nyonso te Nous omemaki. devons devenir une épouse Esengeli tokoma mwasi libala. qui la parole de la promesse. Oyo aza na iloba na ntango oyo esengeli koma solo na ngolu mpe na nguya ya Nzambe. Et je vous le demande aujourd'hui. Nasengi bino lelo. La parole de la promesse ne s'est-elle pas aussi réalisée Liloba na elaka en frère Branham? ekokisaki na ndeko Branham te pe na kati ya Branham. Et que je vous envoie Élie, le prophète. Je vous envoie Élie le prophète avant que vienne le jour grand et terrible. Du Seigneur Hein? qui brûlera. Oyo ekozikisa Dissoudront dans le sang et la flamme. biloko ekozika. Passage biblique. Passage oyo ya Biblia. 2 Pierre 3, verset 10. 2 Pierre 3 verset 10, Malachie 3 Verset 19 et 19. l'autre passage, où qu'il soit, n'a aucune importance. Passage mosusu wana mutu ye mpe nango eza Quand te. l'homme de Dieu Na kati ya mutu na Nzambe voyait pour la paix à sortir. ezalaki likambo ya kobyanga mpe kobima Les promesses qui se référaient à lui. na bilaka oyo ezalaki kokokana ya ye. Bilaka nyonso to etalaki ye ekokisamaki na kati na eklesia Maintenant, nécessairement, esengeli accomplir kokokisama bilaka nyonso à ceux na baoyo babyangaki mpo te babima
Et c'est ce que nous devons voir. oyo nde esengeli komona liloba na nzambe Accompli en Jean, ekokisami na Yohane comme la voix de celui qui crie dans le désert. lokola mongongo ezoganga na esobe C'est accompli en notre Seigneur. liloba na nzambe ekokisami na nkolo na biso Yesu Kristo Dans l'église primitive. ekokisami na eklezia na ebandeli Aujourd'hui, lelo. alléluia. Amen. Alléluia. Gloire et honneur à notre Dieu. Nous ne pouvons pas vivre de l'expérience des Tokoki kobika mabiki ya bato te. Biso esengeli kosala oyo ya biso moko na nzambe. Chaque promesse est un oui. Elaka nyonso to ezali iyo boye. L'épouse parole est Mwasi na libala elle est l'épouse de Jésus-Christ. azali mwasi ya Yesu Kristo. La parole de la promesse Liloba na elaka esengeli koma solo. Solo. et cela Bongo Dieu me le donne et qu'il te le donne. Zamba apesa ngai apesa pe yo na ngolu. Il n'est pas nécessaire d'en parler beaucoup. Tina te ya kobetela ngo masolo koleka ata mwa ndambo te Discute encore n'est pas kobenda te na te na mutu dans la chose. na kozala kati na makambo ngo te Vraiment oyo saisi par Dieu. asimbami na nzambe abiangemi te abima andimi mpe na motema ne mobimba Cela laissera les o wana akotika kobendana bendana regardera seulement vers akotala bobele Yesu Kristo de l'avant. eya kokende liboso na koloba te nkolo Alliance avec toi. nasali boyokani ngai na yo Moi. yo na ngai Je suivrai partout. nakolanda bipai nyonso L'église, eklesia au commencement, oyo ezalaki na ebandeli l'épouse parole. ezalaki mwasi ya libala Parole de la promesse s'accomplissait. pamba te liloba na elaka ezalaki kokisama kati na bango Cet équipement, ce événement de la puissance kolatama que commence ya nguya oyo du ministère, ebandaki la manifestation des dons de komonisama na makabo na matomo de Dieu en na général, nguya na nzambe se manifester oyo esengeli lisusu emonisama l'Église. na eklesia Résumons. toloba na mokuse Finement, nous sommes ici en ces jours. ezali mpo na likambo monene Faire l'expérience tesa tosala libiki oyo ya nkitela ya molimo nsanto de Pentecôte. oyo bandeko basalaka mokolo ya nkitela Ils avaient suivi balandaki nkolo assez longtemps. ntango molai Ils avaient reçu l'enseignement. bayambaki matei Ils avaient laissé derrière eux. batikaki nsima na bango bulu yeke kokosela S'étaient rassemblés dans basanganaki na bobangi car mpo ete ils n'étaient plus que ils n'étaient plus que quelques-uns. Ils avaient fermé la porte, les portes. bakangaki babikuke na bango Il s'est avancé au milieu d'eux et a dit paix soit avec vous. akokati na bango bongo alobi nango ke kimia ezala na bino Oui, les cieux se sont ouverts. miso na bango La efungwamaki bénédiction de Dieu s'est répandue. lipamboli na nzambe Je n'ai esopamaki pas encore lu que le ciel s'était ensuite fermé. nalutangi te ke lolo ekangamaki Avait cessé. nalobaki te lisusu te ke nzambe atikaki kopambola te Presque dans chaque prédication. na matei nyonso Abraham se réfère. ndeko branam 13 verset 8. na Hébreu 13 verset 8 yesu kristo azali ndenge moko lelo mpe libela na libela Éternellement. Et c'est de lui que Jean a dit, c'est lui qui baptise d'esprit et de feu. eza na ye nde nzambe aloba jean baptiste aloba ye nde moto akobatisela moto mpe na molimo Réjouissez-vous bosepela na nzambe na bino remerciez le Seigneur tozongisa matondo na nkolo apambola mitema na biso que nous pouvons recevoir. awa nde esengeli tozwa lipamboli oyo Le ferai jouer ici. Comment est-ce que frère Branham l'a demandé? ndenge ndeko branam asengaki yango na nsima na litei Tous ceux qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit, atuni oyo nano azwi nano molimo nsantu te compris pour eux, tobondela mpo na ye seraient étonnés de la manière dont ils furent tous remplis de cet esprit. bokokamwa ndenge nini bango nyonso tu batondisamaki na nguya molimo nsantu Nous ne l'attendons pas ici demain. soki tozeli ye De toute façon, lobi te sur le prochain sermon que nous
tokoki koyoka yango na mateyi mosusu. Je vous demande une chose. Kasi nasengi bino eloko na poko na lelo. Pas réunis en vain de près ou de loin. Tosangana pamba te na mosika te na pembeni te. Bénis-nous. Eloba na nkolo pambola biso. Zala na biso elongo. Kokisa liloba na yo kati na ngai, likolo na ngai, pe na ngai. Prions tous ainsi. Tobondela biso banso. Et cela devient de plus en plus puissant. Et comme na mutuya, et comme na nguya. Passe de ta prière à l'Esprit de Dieu. Et leka na kolomba na yo ti na mulimu na Nzambe. Bongo kemo na Nzambe etondisa biso nyonso. Les écritures et les citations que nous avons lues d'après le sermon de Frère Branham ont vraiment reconnu. Boni bato kolandisa makomi totangi na mate ya ndeko Branham basosoli vérité. Du Saint-Esprit. Basosoli vérité ya mulimu santo. Seulement d'ouvrir votre cœur Kofongola bobele motema. et votre bouche. Pe munoko na yo. Et puis koloba na nkolo lelo. Je l'ai reconnu. Na sosoli. Je veux être rempli. Na lingete na tondisa na mulimu santo. Si Soki. dites dans la prière, Seigneur. Olobengo na kolomba na yo, na kobondele na yo. Du Saint-Esprit. C'est une chose tout à fait. Oyebite mukolo ezali Ce n'est pas du tout une prière. okozwa yango. Ezali loko ya kusukisa te. Pas une fois pour un jour. Kondime ezali po na lelo te. Si tu pouvais croire, tu verrais la gloire de Dieu. Lorsque Marthe a dit, je sais. Tango Martha bineke soko ndimi okomona kembo na Nzambe. Ému intérieurement. Jésus asukisamaki na motema. Azongisela biki nazali lisiko pe bomoi. Tu n'as pas besoin d'attendre. Ozana posa kozela te. Le jour du jugement. Azana zela mukolo ya lisambisi te ya suka. Ngai nazali bomoi. Lazare sort. Lazare abimaki. Jésus est ici. Yesu azali awa amen. Pona kotondisa na mulimo monsantu. Le feu de Dieu. Moto na Nzambe. La seule nécessité est que oyo bosengo tozana yango esengi biso totondisama na kondima. Si quelqu'un se laisse déranger par un autre, soki moto amoni moninga azotungisa ye wana laissez donc chacun tikani moto na moto astikala no lenge na ye. Il y a des gens qui lorsqu'ils ont une douleur profonde, bato mosusu bazali soki pasi elekeli baleli. Les mentalités sont tellement différentes. Lolenge wana ekeseni na bato ebele. L'un réagit de telle manière, l'autre de telle. Moto so akosala boye mosusu boye. L'un souffle et exulte. Paiement ezokosanzola. Le paiement ezokosanzola. Satisfait tel qu'il est. Dieu l'a fait ainsi. Donc asepeli ndenge yazali Nzambe asele bongo. Accueillez-vous tous. Recevez-vous tous les uns les autres comme Christ vous a reçu, vous a accueilli. Alobi boyamba na bino nyonso ndenge ya Yesu Kristo yambi bino. Ce n'est pas non plus tout à fait taillé à ma mesure. Non, lolenge ya kozala esalemi te ke bato ti faut bazala boye na boye te. Frère Branham a dit, Teko Branham alobi n'est pas un cimetière. Iglesia eza cimetière te. Quelque chose à entendre. Esengeli eloko. Rien à entendre. Soki eloko koyoka eza te, wana eza liwa. Et des assemblées mortes, il y en a suffisamment. Ba-assemblée ya kukufa baza ebele. Vie opérée par le Saint-Esprit. Tolingi bomo oyo Molimo Santo aza kosala kokokisama na makomi. Réalité. Bosala. Ton cœur dans mon cœur et Na dans kati ya motema na yo pe na motema na ngai. Tika te Nzambe apambole bino nyonso na ngolu na ye. Amen.